ba fie be ba kana idée que c'est na lingi bossa comme gérer chaîne musupa ya kapé yepi pona musala mais à côté na mutu moya mabe a saleli deuxième le mot tozo dénoncer et on va tout comment traiter ba chroniqueuse ba ndumba nga pesa bango faute po toyaka ndenge ni toyaka na esprit nini po so na esprit ya musala o sala musala mais so ko na esprit mo oyepo obima na ba chef bo sakanela yo parce que tendresse ayamba qui est ya na yo yo pele ki oyambi donc c'est que bien on encourager pour que bonne nuire na alendele na yebiete je te jure na yebiete so tala oyeb na yebiete na tikala ko yeba ete siko mutu na yebite na lukana nuire pona nini pona zwani na sima donc eza le mot boy je ne sais pas na tikala monete na tikala yebete moi ça la peine ndenge mona yebiete eza le mot ba comprendre ate moi tendresse ndazana a créer un problème ti ba nde ba créer là que problème donc ce que Luki était boza bien bitangu yo biki abando peso drogo mela na conscience na yo ki bo moto na ezonga kite parce que tant que ndalo comme ça to kenda te kanzoto te otangi ba classe na yo ba parents ba futelo ti na université oki kozwa mobali moko boye azopesa ko drogue et puis azolongola ko bilamba osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria certa. Amen. Voilà donc merci parce que vous avez s'abonner massivement. Merci n'abonner à Congo Victor et Makabo partager ma vidéo Nabiso Lelo sur ce plateau. Je veux m'entretenir avec la petite sœur des tendresses d'Ibinga Neftali, Neftendai. Boyebié, c'est une chroniqueuse. Tomé capé que ça anime analyse par rapport à Marambébélé, générique aux obima bima et puis évidemment à Kokapela monde polémique témélon mais capé que glisser moi mouké. Total ça. Voilà, je dis merci beaucoup à Gisol qui est derrière cette caméra. Merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, c'est lui qui achète, qui installe et aussi merci. Naba partenaire tout bas soutenir Jemima Ibel et je vous aime, je vous adore partout. Je commence par il y a Paul Leventure et ma fille là. Papa nous a demandé faire Pemba depuis Allemagne, Balbi adossé à maître Sengi. Merci pour nous soutenir depuis la Suisse. Mobile à 5 papa na recette de Sengomoka. Voilà, merci beaucoup à Willy m'invite le coffre fort depuis Dallas. Vous avez belé bana membre ba chinois, ba chinoise, ba maman autorité voilà maman Liliane maman Liliane qui lasse donc merci beaucoup pour na soutien na yo et yo kani makasi aussi merci beaucoup Mami Dai maman Yvette Mbia la japonaise maman Belgique 2 Boza Ebele Tozawa Nana Moko Neftendai Loy merci pour l'image dans ce easy merci pour le montage et abonné qui m'ezali par la grâce de Dieu ça va hein par la grâce de Dieu confinement na RDC bindé ça topema nandega bongo nandenge esengelaka tokendeka topema. Voilà, donc j'avais dit que Nayambe no l'équipe tendresse, peut-être au moment la grâce à l'émission, non, on s'est présenté avec l'équipe tendresse dit Binga. D'abord première question,
batebeli bamonaka tendresse na ndako na émission bamonaka onde moi le yenge moko ko clasher sur ba bêtises bani na télévision. Est-ce que na famille pas alaka bon? En fait na famille azala bongo te. Azande ce que moi linga mingi discipline. Ya linga place oyo. Donc alinga vraiment bana baza discipliné. Songo zane bien koko ça a été et puis sur lobby en wana ndetikali. So moni keza mabe. Ozeli so zaki likolo zeta okanda na ekita osolisie. Amutu ayokaka. En tout cas koza likolo mataso moni ke okosie. To o manquer mukolo moko respect. Eza na balabala, eza na ndako so manquer mukolo respect wana ndi place à lekanaka. Quand on a que non ba guerre mo be mutu mo pe chroniqueuse mo be ta vandi de toto mo la ba guerre to le kana entre na fivette ba do finga la so ba fing pe ya na yo et ça condé. En fait normalement ça la passe. Et ça la vraiment pas ce monde ba finga ya no peut-être na lo mo ba salité. Surtout ce ko ebi vérité que likambweza boezongi boé. Et puis tant ba tu benga raté ça la boezongi ça boé. Et ça là vraiment, et c'est le mot ça là passe au monde que ndeko na azana raison. Mais mutumo boalingala c'est faute et puis a otsana benjour na kati. Plus grave encore, benjour neti rofinga neti ba parents na biso. Tant to luka ba problème na biso ba parents bazala até. Moment na ke mutumo ko azangi défense. Azangi loko koloba, akomoko tsa maman na okutu, papa na okutu, noko na okutu, ça pas de sens. Est-ce que pour vous répondre à rater parce que tout le monde a bablom sous l'équipe pas pas qui na limite na ya na tout le monde na batebe mais bino botika rien mo boye il m'a mis tout na ah j'ai mis marion ne code lobela nga mais est-ce que batende baza ba lo batende ni bobanga kala bino ko kota banga mango pour ko bunda te ou bien de. Premièrement bonjour et éducation na bisoté premièrement donc si elle fait ça pour me même sous ce soukier ya wana le kaka fingi. Mais un jour, ils ont famille na bisoté. Di bingati a côté na sama belle, tika la l'exception au fingate. Marine ndenge moko. Nandenga zawana, ma maman Marie Luka dit que je salue. Atika la l'exception au fingate. Donc, au finga, ce n'est pas de notre famille. Donc, comme on a muto au finga, mais pour nous avoir courage, on a au télémo fingi. En tout cas, faut avoir penza, osa makasi ou quoi, émo tendresse la sirène. Parce que en tout cas, il est vraiment aza guerrière. Quand on a l'ongola kepo, azana makasi wana azana don wana rofinga. On a famille sou monta zana ngo. Don rofinga, donc rofinga pesa kana don. Oui, yes pas azana don wana. Ye ana don ya rofinga. Na famille biso mobimba atozu la Spartacus, ozu Deborah Mishika ekutu. Baba. Ye penza so rofinga ko tele mo finge, bo silisi okika lobby convocation ye, boke samba. Donc ils ont vraiment bisoté kofinga, ils ont bisoté tendresse azana don na rofinga. Bazwa ba kofinga na sa famille batina munoko na ye. Donc yeso pona rofinga to ebike ata bobundisi boye 1000 a beta bino. Yo ntina okota po ni yemono déjà mutu aza muta makasi, aza guerrière na mambo rofinga. Ye moko boya te belé contre ngamu na okoka bino nyonso. Apo ça ne bino. Siko ata bisoso to yeba amike mike to sani po yemo guerrière azana. Et on te répondra à tout. Ok, vous comprenez que non, tendance à dire binga banga, te poye mourada de asoda, so boyeta 20. Alors long abino tout chaos bo bamba inasi. Sans problème. Bison de siko, tellement que bilo kwa na nous ala na éducation to mona o forcer ko finga mo boy. Te bi déjà que yé moko ako sili sango. To ko tapani. To tikela bino. Nande mikolo su guerre entre yenande kwa ya dadi di kaleka ba ya dadi di kambala. Guerre, surtout les bâtés, qui n'a fait comme si on allait du Kambal. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'homme va comprendre. Moi, tendresse d'Azana a créé un problème. Il ne va créer là quel problème. Donc, ce que Luki était, vous a bien. J'espère qu'il est bien. Ce que Luki était, ce que vous mettez en place, n'est pas mis en place. Donc, il y a un garde à la bande. Si on a fait une tendresse dans la télévision, on a compris que soit on a bien, soit azo envier alingi akitise soit ba comme un niveau moko ndelo ngala comprendre yango wana ata mutaleki lelo a telemi fingi tendresse bon et ça langa parce que na mona makila nanga mona maman nanga une partie de moi ba finga et c'est le mot épée ça passe maintenant maman qu'est-ce qu'on répondaka nazala soulager pour na bike kuna
match est toujours normal. Équipe pour la rater. Match équipe pour la rater. Voilà donc Neftali, si on a besoin yambo mingi parce que na telle émission la fille kaka oyo batinos ba omo na yo azoko sala propagande alors ko bebisa image so peza ya solo to ya lokuta sur Alain Délé na monyo po ya mbelier mais est-ce que cette fille ba propos muso de tenir yana ba ko peut mettre côté devant la justice? Bon, si c'est sa grande sœur, attends ba devant la justice. Si mutu o azo défendre à sa grande sœur naïe. Attends, devant la justice, c'est ça. Fille oyo yambaki o mbenga gros bébé. Non non. Fridjate. Oyo azoko sala azoloba. Gros bébé. Soko mi benga gros bébé. Fille à sans tabou. Oui wana yebi. Mais ce peut to kende pai to zonge pai. To kende pai to zonge pai. Alors que vous en avez raison malgré ba propos mususu à tenaki ezaki à propriété. Ngana tunaki na bine est-ce que des choses tant ya kosolo là na boss na yo ex boss na yo non to kabwana na ndenga bien te. En fait biloko wana biso sur internet to yebiango mobali abendi opembe na ye po o booster chaîne na ye o célébrer mission moko boye. Nga monaki na pesa ki gros bébé sans tabou faute pour il y a gros bébé sans tabou abaki ex maman pour nga gros bébé mondial il y a des gros bébé pour nga ko ça gros bébé mondial mais est-ce que gros bébé sans tabou comment bongo sans tabou il y a sans tabou il y a mondial il y a sans tabou il y a tellement nga na tuna kié na bitangu yo biki abando peso drogo mela na conscience na yo ki bon moto no ezonga kite parce que tant que ndalo comme ça to kenda te kanzo toté eza mutu nyos tout enda simba micro balala avant a simba micro neti nga etikala ko maté mais comment yoki ko se permettre et loko tangeli ba parents na yo ba bimisi mbongo otangi ba classe na yo ba parents ba futelo tina université oki kozwa mobali moko boye azopesa ko drogue et puis azolongola ko bilamba po chaîne e mata ngana tunake elobe ke le côté abinanga ezaki bolingo mobala lakaki e libala c'est porté par l'homme oui ke bolingo mutu emema ki bon tant mobala monike chaîne comme monétisée mobali asa nini atiki donc c'est que pour naïe elle croit que elle a été utilisée oui donc monike mobali a exploité et puis asa nini a abandonné c'est comme na habité ce qui azo réclamer ba droit na ye ou comment n'habite sur na benga woni tout le temps boyamba yamba et comme si que bozo ko accompagner na mabe parce que émission ce que c'est la meilleure karaté mais bimi quoi comme si bossaigne sur lobby pour na monyon na internet lobby non émission na e wumeli o ezaki na BM si je me trompe pas mais ce que na BM je sais pas BM te site mo eza émission mo e wumeli eza sikote soit ba ko tirer na retard et que zande ba ko tirer na retard au moins bilom e bo to yamba batu ezala te po oza contre mutuana eza pona ko dénoncer ma be moko boye pona ko réveiller même ba fille o kendo luka musala o kete kanzoto te pona batu o bazo sakana bana batu peut-être bino tokelo ba que azaye moko nde apesa moi sana ba drogue et puis bima na e ba sala ba vidéo toko ba que azaye mo mutasala peut-être baza pe belé na monde internet o ba sala ba biloko na mais ba mona ndende en lobango te ye abimi a lobiango et ça peut ba fille belé bazaka tellement légère ba na internet pona ko lukande mibali moni tant to sala ngo ezala nde pona ko lamusa batu tant muninga ba sali eboye yo de lo soko kanisi oza base peut-être lobby eza tourna yo soko so la muki na hotel lobby comme na tsa osumi kona otsa na po batu po ba chroniqueuse basé belé eza batu musupe batali na bango ngo pété ba comprendre pété ngonga bobetsa na ba yoki yango te bayoki na bangote akende akoza za mbali mo pe azokosa kosa ya bika ke bolingo eza lobi so chaîne mati to ko sala boye po la fille lobaki que ba komati na niveau ya ke pa ba parents na mobali akende pa ba parents na ye a présenter lui ba solo na mama na bango mobali akomete libala soki to lobi ke bambana ezala solo ezala lokuta bon tozi on a sens non ke eza solo
ya comité pas maman na bango pour nous permettre que mobali mo katika ko mutakala na télévision comme amona ba parents na o Kelibala de mariage soit fait de mariage na bango mibale na mwasi na mobali baza na tort po mobali o alingi mwasi na ye na biso to za ba ton oza consciente mobali alingi mwasi na ndima mwasi na a s'exposer na télévision te po eza privé eza bien na ye ako tika mutu nyonso mona ngote donc c'est ko sakanela yo ce que za maele te moi so ba sale bon ba sakanela ye et ben ndimia continuer na jeu wana au moins que tant que lobeli déjà ce que au moins que ah ta okuta tika ngam takala ko sanga lokwa occupe ko mi benda occupe ko mi kimisa pas bezala te donc to sala ba émission na to sala ngote po to contre mutu po momna ba rancune na télévision et comme ça ba tumusika ba ko bokelo malade je bi ke za encore rendre la télévision ba ko bokelo malade ba ki ko enlever ba ki ko bebiselo CV donc ba bebiso pa CV nous aki na fa c'est lo mo boy mutu ma ya tel ah fio ko na télévision ta sala boison ça ba mata boy et bebiselo lo mo bebiselo opportunité mo boy ya on bloquer to éviter on nga jamais na ko biyamba mutu na tsaka ba piment na makambo na lo banga na oya na yambio na yo kio yo na ngambu kuna so moni ke makambo ba keza lokuta so na bengyo na yamba ko boya pete ya kana yamba yo OPCP version non so moni pe que télévision eza nango tribunal te tant mieux vanda tika bat ba juger nde ba omona ce que eza vérité na yo na yé mutu osala kini sans tabou na nzambe nde bobi vérité donc c'est que selon yo eza na ba chroniqueuse mususu pe ba mo ba rappeler vers ba chaîne na ba boss ba chaîne pe ba kwesa pe ba boss ba chaîne bien sûr to za na monde on to yebi o mona pe fi moko ya na epenza ko poka a tout a mutema ya boss wana chaîne donc azo sala de toutes les façons à moins ba cause baza 4 filles va travailler na chaîne wana mais et là te linéé nan na façon bengela ka boss allo boss oh ako atina santé na permission nani mo tout ni boss santé dans ma santé na earning ah comme air est-ce que comme si vraiment air de football fona benga boss na tongo bena minute na po yo boss akoza mutu eze pio so na lobby ayoka et puis les cas inaperçu te et vendre na cerveau même sous tango alinga alamka na tongo alamka ndina voix na ngana matoyi toyebi ba fie be ba kana idée que c'est na lingi bossa comme gérer chaîne musu pa ya kapé yepi pona musala mais akute na mutu moya mabe asaleli deuxième le mot to dénoncer tant que na musala botiki na musala et on va tout ba comment traiter ba chroniqueuse ba ndumba nga pesa bango faute po toyaka ndenge nini toyaka na esprit nini po soko na esprit ya musala o sala musala mais soko na esprit mo oyepo obima na ba chef bo sakanela yo oui cordon azui donc cordon azui o suka na cordon azui yo mukolo chaîne azui yo baningo travailler na bonso bazaba mbali ba zui yo soko travailler na 5 chaînes imaginez la suite. Donc, tant que tu as musala, faut musala. Tu peux moyen que mutelo esprit musala, ata bolingo ezali. Lobane de vérité. Ce ezaka pona nzoto. Obisi que monde ezaboko, mama ezapo na nzoto. Yenda ko décider. Ce que tu continues. Pour musuzo mona bayaka pona nzoto pe koma tina libala. Ça dépend. Yé mutu ndako décider. Ayete monde ezabo ngana na musala. Mama ngana sepel to banda sab. Donc, oza camarade na mais ya sepel ça ka ba posa nzoto. Yé moi si ndako décider. So moi que ça on pas ba jeu wana so ka ndimi bo continuer pe nzambe ndem nzele me mabini soit bo kata soit bo continuer pour moi mbale za jamais peureux moi mbale yu mazala ate moi mbale a multiplier ka ba façon aux abasi ceux qui yo ko so que toko ke tie pa ba parents na yo iba ke o kuna msobsité na banga ba parents na pona nu lokano na zwimbongo te mais aluka ka ndenge moka po liaka yo mais est-ce que biso nde photos za maele mutaleki maïla zate mais tant que mon abilo ka bongo tant que bimsera abilo ka bongo en tout cas za la pona opesa bande ko na biso maïla et puis ba o ba sala mabe ba sani batika ko comme à niveau ya kotela mwana muninga drogue est-ce que ça ya solo c'est ça le problème yé mutu aye na idée na yo teto ke no boy ndinga logique même sous la masangate mais la ba whisky te baninte pour la première fois ba peso diamba ba peso whisky est-ce que hôtel ma peno simple micro bandolo na ndimite ke na okuka en tout cas na ndimite na okuka ko yema kasanga ba dozongwa
Et puis il faut que organisme battu ces andé morte. Les andé morte, exacté que ndenge diambe ko réagir dans nzoto, les ndenge réagir dans nzoto nanga non. Mutu muso mona motivé. Mutu muso mona elembisier. Exemple muso sa tekuiti mingi mona comme ça bisala sala ko panza bilo même muso meli akota ke lala. Donc exact selon organisme mutu. Il y a le biba pesa ke diamba. So mbala bika pesa ke diamba te. Bango balende bazaye place moko. Toye bandeni. Na témoin na bango ba témoin na bango wana. Bango miso ba doit place moko. Na témoin na ba otanga. Témoin na bango ba otanga. Kutaka mama makasi. Na témoin na bango ba otanga. Nga mamba na ebité nga yaki asengi to sala émission, il faut na dénoncer loko moko boezo le komoni. Aki na genre wana. Aeta na dénoncer loko moko ten internet to mona le ka bobo ngai naza victime ya likambu boy. To sala. Na moni loko eza pona ko dénoncer loko moko ya mabe. To sala émission. Na benga ki était na zana numéro na ye te. Na yebi communauté eza mbali boso na mona ye nde to sala a expliquer nga nde na mona ke pona ko eloko so monde baba so moni ndoki coïncidence parce que tendresse ayamba qui est ya na yo pele ki oyambi donc c'est que bien ko encourager pour que bonne nuire na alendele zela non alendele na yebi te. Je te jure. Na yebi te. So tala oyeb amona na yebi te. Na tikala ko yeba ete. Na tikala ko yoka ete. Monde na yebi donc en gros na yebi ete. Lokuta mabe. Ba chroniqueur ba chroniqueuse basé belé. Alendele nga. Na yebi ete. Siko mutu na yebi te. Na lukana nuire pona nini? Pona zwani na sima. Donc, le mot, je ne sais pas. Natika la monnaie, natika la yébété. Moi, c'est la peine de mon yébété. Mon des attaques, peut-être tout le monde a concert, moi, jamais. Il y a des moutaya qui viennent, tout ça l'émission. Et si, Nandenga Kenda, suite, na yébété. Natika pe koza numéro nete, téléphone on a coupé son Luki banda na Jésus lelo. Au moins le numéro moi santé natika la yeba été. Okonuire muto yebite na ndeni. Alende na yebite, yepa yebinga te. Peut-être otengele kombo nga tunde nani. Donc yeba ni to fait. Yeba ni te. Ata ko mona na boy, ata na ko mona na télévision na yebite. Na mona ku photo na jour bataka miniature, abatindelinga ba tindela ba nini ba lien ndela mo ye nde pona yebi nga yete alendela nga za boy mutu wala ba zande boy azilunga ba sérieux ndeni babika tela ba tudiam ngapeli kamo pela so oh elunga ba sérieux ngapeli kamo do kamsanga voilà donc na ligne nanga ça na veste na ligne nanga ça commentaire bete na mambo yo donc ceux qui na yamba parce que na moni ngo sonner des trop et là on ngo si la raté parce que tu as vu sur le lingo dénoncer na télévision on y a pour une première pour une deuxième 3 4 5 aux lukani ba dédommager yo ou bien yango là j'ai voulu faire ça mais sans rancune sans problème na mutu moko poto suki ça allo ebimi ya fali poupa mais ndeni ni selo yo na Kinshasa parce que moi baza na poto ndeni mozo mona accueil nango bat ba bien onde. En tout cas 1 million d'abonnés est aussi. Donc Warion un jour, Warion pour toujours. Toi ba guerrière bantou. Donc ça modara mutafali. Odara ni Warion. Warion un jour, Warion pour toujours. Donc voilà le slogan la vie. Warion un jour, Warion pour toujours. Mais ce que c'est le bilan de bolo babongo po nanga na mona c'est comme si ba vieux zapinate parce que fallait pour payer mo azala ba abonné ba 1 million quelques mille abonnés. Donc ceux qui 1 million quelques vues c'est que ba abonné comme batel ngo ba biso ba total ki on casse. C'est que ngala moni po nanga ba vieux zate. Oyebi eloko na etalami ti sikozo continue ko talama. Omoni eza mbala liboso na histoire ya Afrique. OK. 1 million d'abonnés, 1 million de vues. Oui, 1 million de quelques vues. Dans moins de 3 jours. Donc, Aza déjà m'a félicité. Surtout si on a obata la mikolo, on obata la lelo. Et ça déjà plus. Oui. Mon dazana, Azaka m'a félicité. Fallait alongo la soni partout. Naza ba amina Côte d'Ivoire, na ba amina Cameroun.
na ba mi libanda mozo so même ata mo continue sur YouTube au continue nini na ba commentaire au mona presque Afrique mobimba ezo féliciter mutozo kalingala te mazobina mutozo kalingala te mais a féliciter donc ezelo moko esala esengo esala fier au mona mwana papa na boti ba betele maboko so te longo ino po aza musicien to mona amona Congo donc Congo ebimisi mutu moko boye oyo Afrique mobimba ebetela maboko. En tout cas, ils ont encouragé. Ils ont encouragé partout. Ils ont encouragé partout. Ils n'ont pas vibrateur piano. Il y a les musiques. Ils n'ont pas materazi chali. Donc, ils ont partout. Ils ont la frontière. Journée, c'est dans la frontière. Ils ont partout. Donc, tant qu'ils ont battu, ils ont bossé na coûte mon vieux Robinho Mundi. Ils ont bossé que tu n'as celle sous. Donc, ils ont partout. Tant aux ana bâtiment au monde que nous ça la place on est salami tant bataille on va encourager on va féliciter tout le cas ba critique oui c'est bon pour tout lobby à changer à avancer mais ils a la tête que au tikal comme le roi vraiment opposant endurci attends malamu ils a mona ma b non et mon le reçu et quel boss je passer le comme malamu to beta ata mabo en tout cas Warion, aigle, toujours. Voilà, donc c'est ça, analyse mon par rapport à Mamba Fali. Pour Batumsuba, donc tu as sombi, vie, tout ça. Mais. Et le Bamananka Bongo. Tu partages qui n'encore. Surtout, na partager que Moutounion, surtout, n'a un ami. Azwa qui est. Moutou, tout à tel qui statue, Azwa qui est. Compte Facebook, Imo, Instagram. Partout, na tsakan. Nana place monter na tikaki pona bina ba mi un peu partout na partager que on ndenga kande pinga mona tala que on ndenga kanda so que kuna place fête anniversaire ya Voldi combat que je salue Voldi di binga moi tendresse la sirène donc quand on banda bandela voilà promotion donc Warion un jour Warion pour toujours. Voilà, donc merci beaucoup. Comme vraiment Souka par rapport à verdict, c'est là qui papa n'a pas Vital Caméré. Pour nayo monique te côté vraiment dans état de droit, justice c'est celle ça normal ou alors on va tout que non, moi injustice c'est en cas. Eh, tu côté la justice. État de droit. État de droit. Bon. Félicitations à la justice na biso, la justice congolaise. En tout cas, et nous là c'est que prison, donc c'est aujourd'hui qu'on a compris que même millionnaire pas encore une prison. Et ça m'a pour la bolate. Donc merci et puis félicitations à la justice congolaise. Pour tout à cause de la vie mon côté. On est à vie nanga. Parce que nous avons que comme na ndenge bandeko ba opanza na toza bomoko. Andenge nationali to baka tuko pamoya tuko mumoya donc ukwe muswahili ukwe mungala ukwe mulubo tuko tu mutu moya po biso tout oza ba congolais tuko ba congomani mais comment na eloko ezoleka na Sud Kivu comment nde batumba ki biloko baluba eloko anisala qui vraiment passe bokabone côté déjà oui eloko anisala qui passe et ça qui passe makasi toza moko toza vraiment moko parce que peut libye batongo ya mbongo wana tant bazwaka mbongo na bango ba raisonnaka jeunesse te j'ai vécu à l'est de la RDC obi malade ni bo mama kasikuna non malade bo makuna poison nzala na est oui baliaka te moi je te dis kuna biloko les a moins cher mais bana bazo kufa na malnutrition. Ngam na ebiso so etembe va vérifier. Je passé 4 ans à Goma, nakenda Butembo, nakenda Kimbulu, nakenda Musienene, nakenda Beni, nazala na Bukavu, nakota Gisenyi. Bande kwa Rwanda nde baebi eza mboke kangami na Goma. Mboka na tambo mboka na nyonso. Eloko ezo boma mingi est bana eza malnutrition bana donc collier bien zaté
En tout cas, nous avons un merci na Fally Ipupa. Nous avons un merci pour tout le monde a don fondation et bando yo sala kuna. Nde elo moko et puis ça au moins exact que ozo linga mutu pour na sentiment ka poza musicien mo mais pour na ba œuvre na ye. Abando yo bimisa batu na hôpital, azo na ba ambulance, azo na ba matela ya nini, ya ba hôpitaux. Donc ayebaka pasi ya bato ya est. Ayebaka pasi na bango. Bana kuna ba kufa na nzala. Bato mbongo o bango ba okumisele o bango ba obomanila to obomana biso na biso. Bato wana lelo so bazwi na bango ba raisonner ba place ba utate. Jeunesse ezo vanda wana to ebite so basela jeunesse nini. To bomana pourquoi? Mbongo alera na famille na bana na e. Biso to bomana pona nini? Petit peuple ere bomana pona nini? O bomanga nga déjà nalia un franc ya bato basala la politique. Naza famille te naza loko mote ya mais oke ko bomanga. Or RDC e botiba ni belé. RDC zal buma mama e misara bana ya pembe ya mwindu ya chocolat. Donc bino nyos tu boza bana mutu moko. Boke bomana te po oyo kuna azu ko leka mninga non. Donc eloko wana ezopesa vraiment pas si ba nene procès si là qui ba image tozo qui place wana pesa qui vraiment passe et pesa qui passe ma casse comme on a que bana tata moko ba obomana en tout cas ils a qui vraiment sageté et puis bazo bebisa ville ya Bukavu na ko tumba biloko na ko panza biloko tant ba bebisa na ko tumba biloko pe ko panza wana ba okanisa nini pona ni so bongisela bango po budget e uta wapi ya ko bongisela bango est-ce que ça réfléchit tant ba sa biloko bon bazo réfléchir nanzala oye bomana bango na est wana nanu solution ezwamite guerre eza na est solution ezwamite boke ko bebisa esumboka solution ezomajoni. Voilà, merci beaucoup. Donc, tango lobi bongo, je crois que je pars non ya bande konayo ba Goma ba Congolais ba vivre kuna vu des bazalaka ba souffrir na malnutrition malgré biloko ezali. Alors un dernier mot par rapport à cette émission. Quelques dédicaces à tout bas soutenir quand il peut passer numéro en contact. En tout cas, merci beaucoup, merci à gros bébé dans du monde mondial. Hein? Merci à gros bébé mondial donc ma consoeur, ma soeur aussi. Donc en tout cas, merci beaucoup, merci à ma caméra, merci à Binonio surtout Boilandi Bisso et puis tous a toujours mon corps politique et Kabola Bissoté. Oh ngande koya. Tribalisme eza mambolele kazala na olisute ba balanda maloba na ngai ba loba oyoke ngona nzembu mobo oui donc bat bakoleka mais Congo etikala donc to aka mutu moko tuko tout donc mutu moya donc lo oyoke kabola biso ezate en tout cas merci mingi na ba onyo su balandi biso na pesi ba mbote na ngai à mon fils Irshad et à Toshon Vumbi les boursiers mon papa en tout cas. Merci. Ceux qui vont aller dans mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 89 74 901. Plus 243 89 88 74 901. Voilà, donc là c'est le numéro de 9 Tenda et dans ce niveau joindre et bengi et komele na WhatsApp beaucoup na kosola kandenga lobi que tozali bana totalement comme maman moko justice mutesala ki musa nango donc rien na kosala ba otuto sala comme kopanza biloko ba désolé de ko bebisa pona na suko bongsa mboka ngo ya bino eza mboka na biso tout donc to lingala to yebi ke za mibeko mais babomi mutute et puis tout le monde qui peut déjà maman ya papa la biso veka ya ki kuna ko tali na hôpital et na prison écriture wana ne salinga pasi nenga lobi maman je t'aime Dieu est au contrôle a signé Vital Kamerhe donc ça passe motema boki bo maman to ça ni justice sali musa nango to pesi merci na gisolo avec ma caméra merci na la salle easy na montage merci à mon boss JB Kumaluta le vrai Pétrole de Dallas, partenaire dans tout bas soutenir, je vous aime, je vous adore. Dans le baka que vous continuez toujours
Pour s'abonner à Congo Victoria, pour aimer émission, pour partager, un membre de la Chine, une autorité, un fan dans mon privé. Donc vous avez belé à qui m'appelle Malama le tri depuis la Belgique, à Dossé Ngamet depuis la Suisse, maman Yvette Mbi à la japonaise depuis Londres, Mamie Dai depuis l'Anvers, Boza et belé à Paul Ventour ma foule depuis Allemagne, ma fan Tuo Yangai na lingabno moi mingi donc maman Béatrice, maman Kabibi Mwamba, maman Babarita Moukou, maman Solange depuis Londres, Batoutou, maman Belgique 2, je vous aime, je vous adore. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Guy Solo, merci pour la image. Merci pour la montage. C'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision. Victoria TV et yana ba mopepa siga yana ba mamnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV. Il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa. Victoria est certa. Amen.